Mbote Balandia Congo Live Télévision, merci pour vos arrêts ébélés pour nous à travers chaîne YouTube Congo Live. Oui, mais ça n'a que le belabino d'actualité politique à Mboka Congo. Lelo tozali na mona Mboka Justus Chikona, oyazali président ya plateforme citoyenne l'IREC. Naye tokomeka kobeta lisolo ya atelier de conception d'outils d'éducation civique pe ba question d'actualité mosusu oyo kotambola mboka na biso Congo. Mbote président. Mbote maman. Mbote bandeko balandi santé za bien. Boni l'IREC kotambola lengeni. L'IREC azo continuer musala na ye ya ko encadrer ba citoyens, ya ko former ba citoyens, c'est d'ailleurs na cadre wana nde tokutania wa lelo. Donc, nous avons toujours na kati ya combat na biso pour na komema ba citoyens congolais baza na ba capacité ya ko participer na gestion ya mboka ndenge sengeli. Oui, mon mboka to moni bino penza l'IREC le bosali atelier de conception d'outils d'éducation civique. Biti atelier on ezaki penza ni. Bon, yambona olobana nke atelier oyo eza ya libosote. Eza moko ya ba atelier oyo to prévoya ki na projet na biso toza ko exécuter yango oyo to bengi projet jeune démocratie paix redevabilité. Donc eza moko ba projet oyo toza ko développer na plateforme citoyenne oyo eza lelo na environ 400 associations ya ba jeunes oyo baza ko bénéficier mingi baza na kati ya salle kuna na minute atelier bandi. Les amours projet oyo toza ko sala poto mema bonne gouvernance to mema to aider na ko consolider démocratie na kati ya mboka na biso toza na démocratie moko za ko avancer malamu mais esengeli ko consolider yango po ba acquis ya alternance oyo koma na mboka na biso et bungate Pemboka ekende liboso. Donc eza projet moko oyo toza ko kambala ngo ba jeune parce que consolidation ya démocratie ko tonga démocratie ko banda na niveau ya likolo ti na niveau ya base eza ko senga rôle ya jeunesse bino boyebi ke na makambo etali démocratie na makambo etali politique ya mboka na biso jeunesse ndezala toujours liboso yango wana toza ko mettre en œuvre projet wana pona atelier alelo ndenge utai koloba eza accès mingi sur ba stratégie nini to ko réaliser yango na masanga ya bilenge to pe ba association ba SB la ba jeune auto sensibiliser population to sensibiliser ba citoyens na Kinshasa pe na ba province ti na ba territoire pour bazala ba véritable acteur o ba ko aider consolidation ya démocratie ba outil nini to ko salela par exemple toza na ba télévision na ba radio o edikaka bato mais na ba télévision na ba radio ezokoma ba place msusu te na mboka ndenge nini tokosala po message ya ko encadrer population na rôle démocratique et komati na fin fois mboka lelo toza na ba réseaux sociaux toza na Facebook toza na WhatsApp toza na Twitter mingi ba outil wana nyoso bato baza ko salela ngo pona ko publier ba photo parfois ko publier ba insanité parfois ko publier makambo za ko sunga mboka te biso lelo voilà biso lelo to ko récupérer ngo na 2 jours à travail to ko laksa na ba leader ba jeune ndenge nini Facebook ndenge nini WhatsApp ndenge nini Twitter Instagram et kozala et loko ya musala o ko sunga mboka na makambo etali consolidation ya démocratie na makambo etali lutte contre la corruption na makambo etali lutte contre la pauvreté. Pour tous en abilenge on baza solo ba collaborateur ya ba institution na makambo etali gestion ya mboka elo kwa misa tuna robakisa et humilité boyoka ki mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi oui oui mwana mboka Justus lelo l'IREC ezana pour la jeunesse congolaise na habité eloko ni bino boko sala pour na lelo soto bito tala jeunesse congolaise ekomi penza ya kobeba to komona bana ya basi ela teli malonga te o ba ko benga ba ujana to kina bandeko na msa mibali
bakomela masanga bagene jeunesse openza oyo ezali avenir ya lobi ya mboka Congo. C'est comme si jeunesse est baby eloko ni penza lire kosala po te bameka penza kozongisa ba jeune wana conscience na bango esa nakoloba te ke eloko ni tokoki kosala nakoloba eloko oyo tosalaka déjà oyo toza kocontinue olobi yango bilenge ya lelo ba jeune baza na besoin d'encadrement na kati ya lirek totravaillaka makambo etali démocratie te na makambo etali droit de l'homme te toza na programme mosusu tobengi éducation à la citoyenneté na programme wana soki bokomi na siège na biso place eza na banzi bandeko balandi bayebi yango na enseignement bakomi na mire maison de démocratie na programme ya éducation à la citoyenneté toza na baactivité ya baformation baactivité ya basensibilisation ya conscientisation ya éducation oyo tomekaka kotia liboso bavaleur citoyenne oyo tomekaka kobunda mpona kolite contre baantivaleur eza baprogramme oyo tobanda yango depuis kala depuis toza koexiste toza kocontinue nango me ndenge oyebi Congo eza monene bajeune baza ebele biso moko tokokoka te très souvent tosalaka synergie na bapartenaire mosusu ya société civile mpona kosala mosala wana na banzi ete malembe toza kopesa conscience na bilenge malembe toza kolite contre baantivaleur toza kobenga bango bazala bato oyo baza koprotéger bamers mais message monene tokoprofite mpona kolancer eza na bakola liboso baene na biso mingi baza bakambi bamosusu baza bamusicien bamosusu baza bato ya théâtre ntango bazosala mosala na bango je pense que biso bato tozwi occasion ya kokola esengi topesa exemple ya malamu na baza koya nsima soki na musique déjà bazolakisa bainsanité soki na théâtre mokolo nyonso bazolakisa bamessage ya insanité soki na politique bapoliticien baza kobriller na makambo etali insanité antivaleur violation ya bamers makambo etali baprostitution baza kotamba lelo toza na baréseaux sociaux information ezobombama lisusu te donc bato wana baza kofacilité biso tâche te na mosala toza kosala esengi toza bamodèle jeunesse congolaise lelo aza na besoin nde ya kozala na bamodèle mpo mwana nyonso ntango akolaka soki azomona makambo ya malamu akosala makambo ya malamu mais soki azomona makambo ya mabe balobaka cerveau ya mwana eza lokola carte mémoire esala nini ezoenregistre ntango amoni mutu moko atambolaki bolumbu na télévision mais lobi mutu wana akomi chef ya entreprise akomi ministre mwana koloba nini mwana koloba facilement ki seke ngai mpe il faut nasala yango bato bayebanga na Facebook image na ngai etambola na WhatsApp comme ça tant bakolinga banome bakonzi nga mpe nakozwa occasion ya kozala nome modèle eza te yango toza kodécrier lelo inversion des valeurs tokomi na situation mutu so asali malamu bato nyonso baza kosepela na ye mutu nyonso alingaki kosala na ye nani selfie mingi biso lirek ntango tosololaka tolinga kotanga kombo bato te tolinga loba mingi en terme ya bainstitution soki mutu azosala mabe mutu azosala prostitution en public azotambola bolumbu na télévision baimage na ye bainjure ezoleka na baaudio na bawhatsapp mais mutu wana akomi objet ya admiration mutu nyonso alingi akende osala na selfie mwana moke akoloba nini nga mpe lobi fo nasala yango bato mpe bayebanga nga mpe nakoma star voilà. Oui, mwana mboka justice lelo penza mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi asalaki bongo discours na ye sur état de la nation na palais du peuple yango penza eza actualité na mboka na biso Congo eloko ni penza l'UREC esimbaki na discours wana po toyebi chef de l'état alobelaki sur ba secteur nyonso l'UREC penza eloko ni ya malonga oyo mwana mboka justice asimbaki na discours ya chef biso moko tozalaki représenté na kati ya salle tolandaki mokonzi ya mboka ndenge asalaki discours sur l'état de la nation nalingi nano abandeloko ya liboso komarke satisfaction na biso mpona point mibale oyo emarkaki biso discours ya mokonzi ya mboka atako ezalaki molai bato bazalaki kolemba mais ezalaki discours moko ezalaki captivant mokonzi ya mboka asololi lokola mwana ya mboka asololaka a épargnaki domaine ata moko te eloko liboso yango wana discours na ezalaki multidimensionnel donc esimbaki ba domaine nyonso ya mboka elakisi ke na niveau ya bureau na ye na niveau ya mandat na ye en tout cas musala eza kosalema dans le sens ya komaîtriser état des lieux ya mboka ndenge eza na domaine nyonso ezala na politique ezala na domaine juridique na matière ya justice ezala l'environnement ezala l'économie ezala social apesaki ba point par rapport à makambo nyonso makambo ya technologie makambo ba investisseur eza eloko moko ya liboso tosepela ye nango eloko ya mibale tosepela ye nango mingi eza nini ezalaki rappel oyo mokonzi ya mboka asalaki mpona koapele bato na changement de mentalité mokonzi ya mboka ainsistaki na banzi liboso alobaka déjà que ba congolais il faut to changer mentalité
pour programme et à lutte contre la pauvreté et ça la possible. Il faut qu'on changer mentalité. Et là, on a déjà captivé Kibiso. Et puis, na pembeni ya question il y a changement de mentalité. To sepela mingi. Ta mokonzi moka beta ki sete akendaki na gauche à droite c'est pour na koloba likambo itali corruption. Corruption eza ko sala ke budget ya mboka et continuer toujours kokita. Donc pour na biso ezali ba point de satisfaction. Nini yango lirek aza ko sala lelo biso na rôle na biso en tant que plateforme citoyenne ya société civile et loko liboso taza ko sala eza ko relayer message ya mokonzi ya mboka. Pour na biso message ya mokonzi ya mboka eza ba engagement oyo aza ko zwa envers peuple congolais. Donc pour na biso lelo toza ko travailler pour na ko relayer message wana. Bilenge ba tata, ba mama, ba association, ya Kinshasa, ya ba province, ya ba ville, ya ba commune, ya ba territoire, ya ba village, ba yeba nini mokonzi ya mboka aza ko kana ko sala. C'est ce qu'on appelle la vision. La vision du chef de l'État tant mokonzi ya mboka aye na programme ya société. A tekeli ba électeur ba ponier et comme vision. Vision wana ezalaka lisusu ya mokonzi ya mboka te. Vision wana esenge longwa na mutu ya mokonzi ya mboka et comme vision ya congolais moko na moko. Ezate ezala batunyo sonde to mesana d'habitude mutu alekika vision chère du chef de l'État. Vision chère au chef de l'État. Attends. Bah année combien? Kalaté to sala une année pour a totaliser première année à alternance. Est-ce que vision il faut être à la présidence? Est-ce qu'il faut être à la directeur à cabinet chef de l'État? Est-ce qu'il faut être à la premier ministre? Non. Il faut être comme vision à lutte contre la pauvreté. Biso nous a quoi agir dans le sens que comme vision ya congolais nyos. Comme ça ceux qui les cambe comme ya congolais nyos. Ceux qui congolais a moni que makambutel les autres ma bien te à cause on a besoin de pas payer 5 000 2 000 francs que na stade pour manifester. Non, yé mo à côté de ma place yaza à kolobaki te. Mokonzi mboka moi mboka Félix alobaki toujours lutter contre la pauvreté, devise ça le peuple d'abord, devise ça quitter la famille d'abord. Toza ko na loba. Tango mokonzi mboka a proclamé année 2020 année de l'action, année à changement. Biso na lirek to disséquer, to discerner en gros, to travailler en ba président et ba association ba zamam, to comprendre déjà que changement aux populations avec aux zéla. Tant que nous avons une élection en décembre 2018, ils ont quitté pour population alliée à bulletin de vote. Population alliée à bulletin de vote, alliée à bureau de vote, population alliée à élection. Élection ils ont qui zéla au toleka qui pour institution ils ont animateur à sikao basa légitime pour la travailler pour la population. Mais changement tout ça que zéla lelo, ils ont dans le domaine social, dans le domaine économique. Bas signaux forts ils ont. Par exemple, les cambois gratuité. Ils ont déjà un signal fort aux volonté politique au rendez-vous pour changement. Kasi mingi ba koloba ete discours à chef de l'État ezaki mingi basé kana ba promesse babi tata ekolo Congo ya kolaka mingi kasi eko salema te pona ni te koloba te discours wana lobake esina sali bo esina zongsi bo ye kaka ba promesse na bito kokoloba makanisi na biso ezaboye mokonzi nyonso et je crois que ça exemple mokonzi nyonso faut azwa okoko matin na esika sans que au sala diagnostic au bandi mbala moko ko travailler n'importe comment te pona biso to yambaki discours wana en tant que diagnostic attends to na hôpital avant on peso bakisi basala nini basala ka diagnostic pona biso ezaki discours diagnostic ya état de la nation na état nini akuteli mboka soka suka kawana biso direct ngai to sepelate mais place to zalaki to zwaki apaisement na biso tant on a suka lobaki année 2020 année de l'action ya sa boaki mbela alaki apesi ba promesse to salini to yoki to landi yango siko tant alobi année 2020 année de l'action to vandi to za kotala to vandi to kangi maboko te to za ko mobiliser bato ba yeba ko accompagner ba promesse ba engagement au mokonzi mboka apesi na 2020 tout ça na pour ça tout banda ko mona action ce qui est salamité biso en tant que structure à société civile to sala nini to ko telema to ko sala mobilisation pour toi interpeller parce que les kamusu les anini mokonzi mboka na bureau na ya ko sala nyonso te
ya on batu mingi bazoyeba te toza na état moko eza décentralisé toza na régime moko eza bien organisé toza na ba institution ya mboka eza ebele ezaka président de la république te toza na parlement toza na gouvernement ba engagement au chef de l'état aza kozwa pour na développement mboka en vertu de l'article 95 de la Constitution, l'engagement ne faut pas exécuté par nani par le gouvernement. Tous en a premier ministre, tous en a gouvernement, na kati gouvernement, tous en a ministre. Il faut que ministre moko na moko oyalanda ki discours ya mokonzi ya mboka ayeba ke place yo chef de l'état loba makambo éducation eza pona nga ministre éducation. Audio Jungle.